Banangaba mbote na biso mbote lisusu. Est-ce que lelo tokobanga ou bien tokobangisa? Tokobanga ou bien tokobangisa? Voilà. Bande konangai. Comment la boye sengo te? Sengo te. Voilà. Donc to se peli mingi. Denge tomoni banangaba. Baye na matine politique na biso ya lelo pour bala kisaka Martin Fayulu azali puissance. Tobeta la Martin Fayulu maboko. Tobeta la maboko. Voilà, le président légitime. Bolandangaï. Président Martin Fayulu. To salaki programme pour que aya to salanaye matine politique. Mais bakonzi ya bamboka mususu batindilie invitation. Lelo na tongo 8h azui avion akei na Paris. Alobi pesa bande konanga mbote. Bo pesa ye to pesa apesi bino mbote mingi. Alobi secrétaire général kende okende komona. O même bapanzi sango. Pour bala qui s'en a monde entier que Martin a silaté. Est-ce que Martin Fayulu a sila? Est-ce que Martin Fayulu a sila? Martin Fayulu a silaté. Oyo alingi Martin Fayulu a sila asala mokili na ye. Bande korangai. To koye bisabino makambu oyo toye na yango. Likambu ya liboso ezali processus électoral ndenge boyebi tokendaki élection le 30 décembre 2018 toponi président de la République toponi ba député na biso niveau national niveau provincial. Sikoyo na kutuna bino. Awa bino bana ngaba. Bovotaki nani na présidence de la République? Bovotaki nani président de la République? Ah, bovotaki Fayulu. Numéro 4. Voilà. Na kendaki na ba province ya Est. Na kei na Kisangani. Na kei na Bazwele, na Buta. Na kei na Otuele, na Isiro. Na kei na Ituri, na Bunya. Na implanté ba siège ya parti na biso, SID. Nazaraki na Kwilu. Et puis tokei na Nord Kivu. Bande ko mususu bakendaki na ba province mususu. Partout leki. Batunyoso balobi ba votaki Martin Fayulu président. Est-ce que na moment Seni a publié ba résultat? Est-ce que bimisi Martin Fayulu? Ok. Tokei, voilà nangai. Tokei na cour constitutionnelle. Est-ce que la Cour constitutionnelle a mis ça qui Martin Fayulu moutou votaki? Voilà. Batouana biso to voté Martin Fayulu.
bango bazui résultat. Bamoni que Martin Fayulu a gagné l'élection 62%. De l'est à l'ouest, de nord au sud, va voter Martin Fayulu. Sikoyo Kabila a joué ba résultat wana atali bola nangai. Na yokibino Kabila a joué ba résultat atali alobi oh mais Fayulu oyo bimi président banda na botama atikala kopesa ngambo tete sikoyo na kopesa ye pouvoir ndenge nini ekomi ya ye ya kopesa alobi ngana kopesa na kotiki la Martin Fayulu victoire te akei abengi ndeko na biso abengi ndeko na biso apesi ye bona nangai apesi ye mukumba ya moyibi apesi ye nini apesi ye mukumba ya moyibi yepe andimi sikoyo keso na ngeza liboye soki bapesi yo mukumba moyibi ondimi yango yo komi nani okomi nani eske bino bokolinga mboka na biso totika yango na maboka ya miyibi eske bokolinga yango yango wana bomoni tozo telema na vérité de quoi vérité de quoi banda konanga bolanda biso tolobi biso bana ya SID bokita bomata pona biso Félix Tshilombo azali président te. Est-ce qu'azali président na biso? Est-ce qu'azali président na biso? Azali président na biso te. Président na biso to votaki kombo na ye Martin. Martin. Voilà, sikoyo, il faut nalobi boye à partir du moment où Monsieur Félix Tshilombo andimi mukumba ya moyibi azali président na biso azali président na biso chers amis jamais alors jamais tokotika mboko oyo na maboko ya miyibi yango wana bomoni totelemi tobelelaki tolobi bamiyibi bayibi victoire ya peuple bato ebele baboyi kondima sikoyo ekomi na députation provinciale tolamuka na tongo badéputé nationaux ya lamuka balongoli 35 députés. Est-ce que Bokondimango? Est-ce que Bokondimango? Na ba 35 députés ya lamuka wana misatu eza ya SID. Député misatu ya biso ya dynamique de l'opposition. Ba invalidé député na biso Jean Goubal. Ba invalidé député na biso mususu mwana Feshi. Mais c'est l'abbé quoi. Et ba invalidé député na biso ya Tchangu Blaise Monizi. Est-ce que Tokondimango? Tokondimango te. Sikoyo bandeko oyo baboya ki tobunda na vérité des urnes.
awa ba invalidé bango sikoyo bazongi ke non il faut tobunda yango wana tolobi soki nganga mayele ayebiso eloko il faut ndima yango Fayulu alobaki élection wana eleki mabe eza ya moyibi il faut to annuler ba élection nyonso to bandela élection mususu to yeba vérité de voilà bande konangai eloko ya liboso yango wana olali olamuki yeba que président na yo na nazwi bukonzi te il faut ko bunda jusqu'à mukolo a ko récupérer victoire na biso. Est-ce que bondimi yango? Voilà. Voilà, sikoyo na mois de juin rendez-vous ya liboso le 23 mois na mboka Jean-Pierre Bemba zozonga biso bana ya SID il faut tokende koyamba ye. Est-ce que bondimi tokende koyamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba? Ok. Na kotindi la bino ba bus tokokende na aéroport tokende koyamba ye. Allô? Oui. Il faut bola kisa makasi. Olobi? Makasi na biso foto la kisango. Boyoka tina ya matine politique oyo. Tolingi tola kisa na bandeko na biso ya lamuka. Na bandeko na biso ya opposition. Tola kisa bango na monde entier. Que Fayulu Madidi azali président légitime ya RDC. Tole kisabango ke azali na parti politique munene SID. Yango wana bomoni totelemi. Rendez-vous ya mibale le 30 juin. Est-ce que vous voyez bien yango? Le 30 juin, bandeko na ngai tozali na marche ya munene mboka mobimba. Est-ce que bondimi marche wana? Est-ce que bondimi marche wana? Voilà, commandant du peuple placé à lobby. Tokotelema ba ville nyonso, ba province nyonso totelema. Bandeko na ngai bitumba il faut to continuer. Soki to lembi soto, soki to continuer bitumba te, ndenge na lobaki na kan luka. Bokolamuka na tongo. Omoni ba pike peo ya sikabaye nango. Ya pembe, bazokende na ba porte, batie mama, batie papa. Bino bana bobimi, bokende na ba boti na biso wapi. Bayebisibino que non, bango basi batekami déjà. Bakende ko livrer bango. Turu ya sima bakoya pe bateki bino bana. Après koteka biso bako kabula mboka oyo parti bateki yango et puis de disparaître. Est-ce que bokondi bango? Est-ce que bokondi bango? Il faut totalement to défendre mboka na biso. Alors bino bana ya SID na ngaba il faut to komisa parti na biso makasi yango wana tozweli bino biro ya SID awa na ngaba biro wana tolingi chaque jour bokendaka bozwi adhésion na bino bosombi ba carte de membre na bino tokoma ba militant ya SID ebele tokoma ebele. Est-ce que bomona ki biro na bino? Bomoni biro na bino te? Cordon, quelle adresse? Fayulu
Président élu. Nayoki Bilote, Balangaba. Fayoulou. 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 Yabiso aza ko nomete. Bureau ya SID ezwami na Kianza numéro 11. Ceux qui ont mata eza en diagonale na ancienne maison communale. Donc ba oros bakendaka so comme le président totie photo na ye ya président de la République, président élu Martin Fayoulou Madidi ezawana eza ko bosana te. Voilà, bande onangai. Tu suis rendez-vous mi balé le 23 nani akoya. Nani akoya le 23. Jean-Pierre Bemba le 23 aye rendez-vous ya Botswana. Tosanga te, il faut tout la kisa monde entier que na la muka SID ezali force makasi. Rendez-vous ya Botswana. Ya mi balé tosana le 30 juin. Marche. Mais dans la Mouka, boyebi que coordonnateur ya la Mouka. Ndekonabiso Moïse Katumbi akoya pe. Moïse Katumbi akoya. Soki apesi programme na ye tokokende koyamba ye. Ok, Nayoti Bino. Nayoti Bino. Voilà, Toto sa bakonzi ya la muka. Alors, bande konangai. Sikoyo. Il faut toza la vigilant. Bandeko na biso kuna na Ituri na Butembo, Beni, donc Nord Kivu na Sud Kivu, bandeko na biso bazo kufa chaque jour. Bolandangai parce que awa bobo sanate bomonaki commandant du peuple, le président légitime. Pendant campagne era kitaki na Beni Butembo, era kitaki na Kisangani, bangonde batombola ki campagne présidentielle na yeli boso. Mais bandeko na biso wana bazo kufa chaque jour. Insécurité élective. Bandeko na ngai, bola na ngai. Bandeko oyo bayibaki victoire ya peuple. Après Koyiba victoire ya peuple, basali 6 mois sans que babimisa gouvernement. Est-ce que Moutou a gagné cette élection à cause de 6 mois sans gouvernement? Est-ce qu'à cause de 6 mois sans gouvernement? Omoni Moïbi et Zalakamala Mouté. Alors, Sikoyo, pendant que Bandeko na biso bazo kufwa na insécurité, Awa Banque mondiale a outil qu'on publié enquête à Sali 40% ya bana bazokola na malnutrition, bakomi na insuffisance mentale. Soki totelamite bana wana balobi bazali d'une année à 5 ans bazokola na retard mental 40%. C'est-à-dire que ceux qui ont 80 millions d'habitants, c'est que tous ont 30 millions de yabana, bazan en retard de croissance. Alors, dans 20 ans, bana wana bakokoma na 25 ans. Donc, bakoza la population active. Donc, dans 20 ans, tokoza na 80% ya batu bizengi. Alors, plan on a passé pour que dans 20 ans, Mboka Oyo est dans la colonie. Baya coloniser yango.
Alors, est-ce que bino soki tolali totiki bana baso kufa na nzala 40% pour que tokoma na 40% ya bizengi ya bato bazanga mitu dans 20 ans, il y a 25 ans à 20 ans. Est-ce que bokondima mboka oyo etekama? Bokondima bana na biso basala na kokufa? Yango wana soki boyoki bakonzi ya Lamuka, soki boyoki commandant du peuple alobi tobima totelema mama papa kolala te, mboka ezokende, mboka ezokende. Soki olali yabake lobi okotika bana na yo na boumu. Yango wana bandeko na ngai tango ezopusana na lingaki tosolola bo rassurer ngai que ba rendez-vous oyo tozwi bana ngaba bakotelema, parce que fayulu alobaka mayele na ngai eza na bana ngaba force na ngai. Ele que me dá a paz, meu amor salvador.